Mbote na bino bandeko na nga na lisolo opesa bino lisolo epesi pasi epesi mao boka lisolo baninga na nga s'il vous plaît. Fille moko boye acontactaki ngai. Cette fille m'avait contacté, voilà. J'ai du mal à le dire en lingala. Cette fille m'avait contacté il y a un peu tout le baba 5-7 mois plus tôt. Apesaki nga lisolo na ye. Lisolo na ezali ki alobi monana na copain na nga to vivre ensemble et ça fait à peu près bon to vanda na ndako moko te mais to vivre chacun de son côté nga na epa na ngai pa epa na ye. Toza copain copine. Toyebana un peu kala, toyebana na ba formation. Donc tosali ba formation na poto toyebani au fur et à mesure na kilien na biso amitié to développer ngo to komi vraiment ko bima ensemble officiellement. Donc azepa na nga pe na epa na nga. Commis vraiment officiellement qu'on vit ensemble et ça fait à peu près 1 an. Mais sikoyo, il y a pas longtemps, on a remarqué parce que tout ça qui un peu mi, tout ça c'est qu'on un peu makambunyonso. Quelque temps après, tant tout le monde en a kanaya repa na ye, boina boye ye, ngana ya kamingi pa na ye, ye ya ki pa na nga pinzate parce que na vanda nga mo côté, na vanda na famille, nenge fia e bisinga, na vanda na maman, na vanda na la famille donc na zanga mo côté na ndako. Voilà. Siko fion ayebi nga na lingaka ye pe nayebi ka sepela na ngai et tout. Mais non mona ndeti naka la seule femme ye azan na ndimi na la seule femme na été. Mo comme ça na voiture mona na moni ba protection. Obino na lingal bobenga ba sachet amoni ba protection. Oh nini na voiture no ba protection o eza ngate ezali ba camarade nanga tant na prêta bango voiture basala makambo nango etalinga te ye mwasi alobi ta eza voiture no faut surveiller eza normal te oyebi ke toza ensemble nga so namoni boye nakomona bien te mais ayebisaki nga mona je te jure avant nga na tosala tobanda makambo officiel makambo intimité na exigeaki batest tosala batest donc batest ebima négative donc là tu n'as rassuré mais nde namoni bizarrement nazo comprendre te ye mobali asalaka mosala ya bachauffeur oyo ya ba VTC wana asalaka mosala donc ezalaka bajournée na ye aza heure nyonso na nzela boye na boye sikoyo mwasi alobi toza nano tozosola nano te baétape oyo mariage toza nano copain copine mpo na ye alobi mariage makambo nyonso aza nano prêt te ye mobali aza na 27 ans ye mwasi aza na ba 28 ans donc selon ye mobali aza nano prêt te mpona makambo wana ayebisi nga mona ewumeli te un jour nga abengaki nga asengai nga conseil boka bien bandeko nanga s'il vous plaît abi mona moko mosusu nga nazalaki na soirée ye mpe azalaki na événement na ye ifale na tokutana na ye epa na ye lokola ngai soirée yango ezalaki mpe ya mosika te na ndako na ye esika azovanda na porte de Montreuil soirée yango ezalaki na bakote ya Vincennes donc ya mosika te mpo nga nazovanda quand même mosika fio wana avanda ayebisi nga na bakote ya bamale zèbre donc c'est normal ntango soirée na ye si naza epa na ye namonaka te moyen te mpo na ndeko na nga akozala na ndako moyen akende te boye na boye donc soirée na o zongaka na ndako mwasi alobi bon problème te azongaki na ndako te ezalaki vraiment mosika heureusement azalaki na ndeko na avandaka bakote ya so bomoni basecteur Nogent sur Marne Janville le Pont ntango asisi soirée na ye comme eza un peu dans le même secteur géographique voilà donc akekuna kasi dimanche na oyo ozonga comme ça na passé semaine epa na parce que na yebisaki bien nga na obanda mosala ntongo epa nazonga epa ba maman na male zèbre esalanga mosika mobali alobi ok problème te donc ntango dimanche ekomi mwasi alobaki bayokanaki ayo ozwa ye na peut-être 15h mwasi azozela copain na ye koya 23h c'est normal nazwaki musala nazaki na musala nanga taxi je pouvais pas moi aussi à comprendre sikoyo yebisi nga mona ngai ntango natikaki ndako ne ezalaki un jeudi soir ngai nazalaka nanga propre nazalaka maniaque nasi nabongisaki ndako tout était ok mais na comprendre te nde nabongisaki dra makambo nyonso dimanche namona batongo namoni ndako ezasu ya otela babongisi yango lisusu na comprendre te bachange badra sikoyo natuni bongo change badra po ani non c'est normal ndeko nango azalaki awa boye na boye bon ngai bia bon balali na chambre mpo nalali na salon te kanape lieza nayebi te nga nazalaki te amoni yango bizarre ntango akoti na salle de bain
amoni gel douche na ezalaki ofungwama parce que alalaka kuna de temps en temps amoni gel douche na eza ofungwama. Ye mwasi abi me ndeni gel douche na ngai eza ofungwama, yo mocopain na ngai nayebi koutilisaka savon mpo bamibali mosusu batilisaka bagel douche te, ye atilisaka savon quoi. Ye alobi bon nayebi te nayaki na mposa na utilize gel douche na yo. Ye mwasi alobi gel douche eza ya femme ndeni yo utilize yango, nayebi te nayaki fatigue. Donc abandi kozala mwana mbulukuta na monoko. Mwasi acomprendre te, amoni vernet na ezalaki ouvert, amoni mpe makambo ne bizarre. Atala boye na mur ya salle de bain, baninga na nga amona boye tala kabakata trace ya fond de teint na mur. Donc à imaginer, donc osali babolingo, donc tie mwasi na mur, matama na ekole mur, donc peut-être na kidi o nettoyer te, ye mobali habite ata mso eza fond de teint na o. Mwasi alobi nga nazaka pembe po fiongo aza métis ayebisi nga monana atente claire métis. Donc c'est pas normal, fond de teint oyo ezalaki na mur ezali mwindu. Donc nayebi fille nayebi mon copain na nga tala fond de teint na nga yango tala oyo nga nayebi te esali problème mais akokaki kopesa ko accuser mutu sans preuve te po ye mobali alobi te nga nazalaki te ta mosusu frère ndeko na nga azalaki na mwasi na ye boye na boye. Avandi bien temps avandi calme yango abengaki nga asenganga conseil nga na conseil nayebisaki en tout cas ezali quand même moins bizarre ozosoupçonner mozali mpe na preuve makasi te lokolo odécouvrir basachet na voiture et puis odécouvrir baacte wana. En tout cas mpo na nga asala attention soki bokomi na bamoment na bino intimité mikolo exige omibatela parce que aza copain aza libala na boza marié te bovivaka ndako moko te. Donc on sait jamais nga napesaki conseil wana bandeko na nga boyoka bien s'il vous plaît. Apparemment atunaki mpe baconseil ya bandeko mosusu kutu bayebisaki aboya mobali yango aboya copain mais nga nayebisaki baboya mutu bongo te puisque bolingani boza na histoire na bino. Mais yo so omoni ke mwa bamakambo ekoti sala attention baboyaka mutu bongo te sala attention soko bozala bamoment na bino intimité en tout cas omibatela po aza copain aza mobali no te nga conseil napesaki ye eumeli te. Ça fait 5-6 mois kaka il y a 2 jours lelo to dimanche il y a 2 jours bandeko nanga mwasi abengi nga aza na hôpital. Ça fait 2-3 jours aza na hôpital basali opération badébouché ye baninga nanga boyoka badébouché ye. Donc basisi opération Dieu merci opération eleki bien bamédecin balobi maladie ozalaki nanga ezalaki eza maladie moko grave te Dieu merci mais maladie on ezali maladie sexuellement transmissible. Donc ce genre de maladie eyaka kaka sexuellement transmissible. Ye mwasi alobi nga azalaka na copain moko eza copain na nga oyo bamédecin balobi ça veut dire aza na banzela mosusu. Donc bamédecin bakosaka te ntango abimi donc là auti aza na hôpital abengi nga ayebisi nga muna ozalaki no na raison bandeko nanga mpe bazalaki na raison so nayeba comme nazalaki amoureuse na comprendaki donc ezalaki basignaux nzambe azolakisa nga me nazomona te bayebisi ye bato mosusu bayebisi aporte ye plainte mpo atrompe ye apesi ye maladie. En tout cas wana eza un peu kodépasser peut-être bacompétence nanga nakoloba no to porter plainte peut-être ekozala très difficile po ya koloba po za na preuve na trompe po ya zo wangana. Mais en tout cas médecin bakosaka te alobi depuis un mois avant akota hôpital azalaki koyoka toujours pasi so azosuba pasi libumu pasi alobi chance naza na un bon médecin ya liboso tutour ya liboso amonaki normal abiloko ozopasi apesi bakisi normalement ezalaka baantibiotique sous 1 semaine ezocontinue kaka le même médecin na l'hôpital ke tosala bateste boye na boye ntango asala bateste erévélé bamakambo tutu bamemi na hôpital d'urgence akemona gynécologue médecin traitant apesi nanu akemona gynécologue amoni makambo basali bateste nyonso bamemi d'urgence baopéré ye ezalaki likambo moko grave soki evandi longtemps ekobebisi batrompe ebebisi makambo peut-être plus tard comme aza na 28 ans mpona kobotana ekozala difficile baninga nanga likambo asomo mibali ya mabe na mokili oyo bazali. Donc garçon azali na basi ebele atrompaka ye amibatelaka te ye mpe mwasi yango na mobali yango bazalaka mpe ensemble bamibatelaka te ekozwa infection. Donc là alobi
il faut apporter plainte pour le coup à tromper en tout cas oh isa ba compétence nanga te peut-être ye moko memango na justice au memango peut-être procédure mosusu mais lelo abenginga azali na convalescence alobi nanga muna so na ye baka abandi ko regretter so na ye baka opesa nga conseil bandeko nanga mpe bapesa nga na boya mobali oyo me na boyaki te nga ndeko ya mwasi eloko na oyebi so pesa na nzambe merci abekisi yo c'est vrai kozwi infection ozwi maladie mais eza maladie grave te bamédecin balobi esi obiki basali yo déjà makambo faye basala ozali normal lelo obiki oza peut-être na hôpital oza en convalescence mais Dieu merci à partir à lelo relation nyonso kobanda kende nango malembe kende nango malembe mpo ozala sûr donc boza copain copine komipesa nano na 100% te mibatela au moins koza sûr ke aza ya yo bolingi bozala ensemble bokende avenir bobota bosala boye wana eyali ka mosusu mais kaka bacopain boye vraiment faut examiner ezali mpe mpasi nga mpenza conseil na opesa lisusu là où tu déjà na presque liwa mobali asali yo mabe voilà mabe yango asali komeka kutu kozongele te ndenge olobi okofunda ye wana ndeko nanga eza compétence nanga te mais déjà boya ye na motema boya ye na nzoto boya ye na esprit boya ye landela makambo na santé non ebika tant que santé no ebika okotala parce que là tu peux pas faire deux choses à la fois santé no déjà éprimé tant ozala bien okolandela histoire ya mobali yango en tout cas mibali ya mabe na mokili bazar c'est pas gentil moi si kitoko ozo tromper ye c'est triste hein bopesa ba commentaire qu'est-ce que vous en pensez na sora lelo ndenge na kolala ndiko moi ça beninga aoza na hôpital auti ko opérer likamo mobali asali franchement bandeko nanga ezalinga mona na chaîne na bino chaîne tolobela masolo ya vie je vous dis à bientôt.